Il va y avoir Bima et Razonga. Donc, moi, comme une sécurité au Saranate. Il faut bien faire ça à Moussala Sikoyo. Jean-Pierre Bemba à la Moussala Sikoyo. Quand on a basé na basé belé mais au bazolo ba matro ezaka belfina na sila. Passons la vérité. Eh ouais quoi conseil à faire on a na moni na 1200 zolela. Na mais 1200 chanter la likolo. Faire azo yema 1200 zolela nini. Allez nini. Na ibita. Na bukola tout na. Passons la vérité. Bon, fallait pas ça y plein mais il a fait les kaki. Ah. Oui. Johnny Fire. Nazo so mama solo. Passons la vérité. Tifinano bango balongo lelo ba oyebi. Balobi silikoti. Viens la semaine on bakar, il y a semaine on ba silikoti. Donc là ben kimisi bango ben silikoti. Passons la vérité. Ba ganga venga ja ngadi so. Ba bango na message. Baso yoka. OK. Baso yoka. Jonga btunu na deuxième la bureau na kenda ke fana. Na explique pour calme. Monde na zaboy. Na moni liste. Moni kimisi mesa wana. Bato ke poto bango wana. Yo nga ye ndeto vani biso zona to kaité. Passons la vérité. Au 5 bango bo mekampe ko bandana projet moko bo puisque boyebi bo faut bozana ba support bozana ba maquette o bo kende bo proposer pas ba producteur pour ba producteur ba mindele to ba tumuindo pour ba tumuindo so yebi biso so projet énorme ya mindele mais pour moto produire il faut ya mindele yo na biso so moni ba producteur mindele so ko linga produire bino il faut pesa o pesa ni o pesa matako. Non, les Arabes. Ah ouais, oui, bah tiens. Non, je sais pas. Tout le monde a wana. Derrière, bah, ouais. Ici, Sidi le cœur Yabino, encore une fois, le 15 juillet, na terrain GD, à partir de 15h. Limba na terrain GD. Cindy le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Bah Kofi Phil, bah Kofi est, vous tous qui aimez de la bonne musique. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Comme d'hab, tu es la Rabino News, na Palin Labino, na Bandako, Bisika et Zoamibino. Émission Nabiso Carré Parfait et sa émission socio-culturelle. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir pour vous un grand artiste. Dans un grand artiste et sa surprise pour Kalaminte. Boromonae, Bisonae, Torobeta, Masolo et Bele Nakati. On va développer beaucoup de choses. Poto évoluer là, derrière la caméra, Tozana Slim Bosoja, Oaza, réalisateur Abisso éternel. Deo Bokokoli, le grand manager Abisseko Lali Pika Patois. Linda Pindi, Air France. Evan Tumbana Anvers, Montambongo, ya Solo, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. On va commencer notre émission. Nous avons un réel plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Johnny Fire, que je dis bonjour. Bonjour MS. Boni Johnny Fire. Qui tourne lengi. Ah, nous n'avons raté. T'es mais on a salité, on a toujours. On a ezali bokasi ya maman Nicole Malonga awatoza. OK. Yemta simba te turu ya simba bete ya bino ngai kaka na tota la taille na yo. Donc mes yeux na Château Rouge wana. Avenue Christine numéro 3. Le sobinga na Château Rouge. Au tel cas il pas au moni maison. Awatoza pa maman Nicole Malonga, la patronne. Ndim da simba couleur. Johnny Fire. Johnny Fire kalaming te bat bayoka ki sango na yo apparemment zaki maladie obanda ikobela boni santé c'est quoi? Non santé ça va, nzamba salaki. Et d'ailleurs attention déranger nga iba 22. Ah ouais. Ouais, matin à 22 et puis na melaki coca, na meli nini café même jour. Ah ouais. Allez, et takengai. Donc coca na café ça mabe makasi. Mélange wana. Mélange wana ça mabe makasi. Ah ouais. Betanga bena 22 pena pas. Na kina kayu na tembo pas.
na bando toka Directement. alors, directement après masa mo mndile to sala ni kuna na isi na yoka bien te abina non kisi ya tension za na awa na ngabité na komela na kisi na parler na komela mela kisi bimena melate OK. ba chinga thermomètre nini na continue la tensionnette Na kati ya boulot. na kati ya boulot 22 Allah. ba bifo ambulance zo okende Mais vous avez debout quand même. naki debout na bipe bu na zupe train na zongi parler na bon ngamona ke hôpital na ke hôpital Yo mo tambola. ngamona tambola ba médecin bakangi okomi andenge nini et puis place olongwe ti okomi andenge non na za nzambe ti Ah ouais. na za nzambe yango mona komi Ti lelo pe komi tambola. la tambola Gianni Faye. Toza na sango na Kinshasa, actuellement tu suis des télés comme nous tous, bozota la ba information sur les canaux Kinshasa. Ouais. Bazo kidnapper bato. Ezo salona onini tango zota la ba image wana na Congo. mais zo bank sama be Ouais. izo bank sama be na ba bana ba kuna ba petit baza kuna mère za kuna donc na la famille beleza kuna kini donc na ko benga ba chaque jour boyo ba era obima era kozonga donc mboke comme l'insécurité au sakanate faut bena facha sala musala sikoyo Jean-Pierre Bemba asala musala sikoyo zo mona pour ceux qui te mboke okufa Na lire que ne même autant kanga quelques bateaux. bakangi quelques bateaux mais bateaux on dirait bazape na ba konzi bazape sima na bango C'est ça problème on a lukana eba. voilà Bokangi bateau o bazo kidnapper bateau. Bateau wana bazaka na place bakenda oteka ba biloko ba organes puisque les organes pour ba longola moto organe na nzoto il faut médecin spécial. bakataye bakati na balongo ba momela ba momete bazo longo bazo tala ba kati biloko bakati ezaka bongo ti ezaka bongo oga balongo la te ba boma moto pe balongo organe non non ozo tala ba kati o crack crack ba longo biloko toko kufuna biloko eliongo apa kufi ezaka Oh bongo mon Dieu. voilà Mais c'est quoi bateau basala rango bakangi bateau o ba memela ka bango bateau. Mais c'est quoi ba chef dans tête, ba chef de service ba mi tout wana. baza wana te C'est que ça gère alors. exagé pour musu na mo gaza a uti na prison a 5 2 jours ou 3 jours a uti prison 3 fois bimi a yesu cop wana a côté pe cop ango mais bo sa prison bona bo sa ba blague Ah ouais. muta di prison bena bimi na ye 2 ou 3 fois a bozongi c'est le susu a bali su cop le susu OK. mais ça blague tu sais ça bagé Tozotala, tozo continuer, tozo mona insécurité, batonde bazo banga, bato comment préférer batambola makolo na Congo. voilà Les gens commencent à préférer que non na betalanga makolo. quand les alaki ouais. au matina mutuka te mutuka te na gena na moto Voilà. so moto ne sokomi de komi na danger ce que yorsana te Baketi na moto. tina moto mo ba de mais moko wana na de na ba na solo yo tango na kati ba chona kati ba yibo okay Est-ce que autant moko alobaki a dénoncé bazana ba kondi derrière bango. oui Na ba kondi wana mais justice apparemment au niveau ezo la mosala biso nyoto mona ngo c'est comme c'est incorrect puisque ba chef o baza wana bato bakangi wana bazo dénoncer mototé puisqu'ils sont sûrs que ba chef wana après ba yo bimsa ba na kati. mais ba yibiko so bele sama so ba yibiko ba yibi maka moté o mona ba ba kanga ba na ndinga solo ba bilongo to zomona mona ko ilobili ko tamna so na cité Ah ouais. ba me ba kangi ba ko so ba na cité ba tamla bon sus La population c'est qu'il faut ils ont marama na ba so fait ba fait quoi charge so ba jumu ba me kendo za kinaper ba bon bo mayo Ah ouais. population te ko bo masiko ba toi pour ça ma msute ko mbila boy rien pour na ba policier me msute ba na kati ma solo Ouais, nga dernièrement na mona ki policier moko bakangi auti ko kidnapper mon na kati ya voiture donc population de kangi. dans le niveau siko Na tenir sous en plus. na teni do no zana so ngabe na fatina ko benga na luko ba généraux bena mobutu ba ki ya DSP ya kala bana Ouais. ba expansion ba zone bena kisasa so kinga baza mo rapporter bela ba fiwana ba DSP ma ko mi kolo me bo zungi si kaka zonga wana Bango ba bisekre Ba wana bisekre. bakanga la machine de guerre. voilà mais des vieux on a eu des fois tiens Ouais, na Machine de auto guerre. dernièrement na sola ginae. a eu des fois tiens avec qui on a ben bon soldat OK. no moni wana grand quartier grand mille al sur sanate pour ya gime bo bomba mi wa bisu ba bisu kangala ye ba ba kangala ba yo Il faut bima. oko bi mako so yo Ah ouais. ako so yo tout ce qui va gêner tant de monde ah soldat DSP donc on DSP so ye o ça dit DSP ye Est-ce qu'apparemment armé na Congo za souté ba mbila basila. basi là baza on a produit wa bisu ba kufi tala ka niveau D'accord.
Gianni Faya, tozo poussa na malembe to bandi émission na biso. On ezaki juste entre parenthèses pour to le la makambo o eza na mboka. Gianni zaki na Chic Choc Loyenge. Oui. Et pas yangadia diangadios. Kokufa ya frère nayo ndekono Mangwaou et ça là on est. Ah bon, Mangwaou et ça là pas si makasi. Makasi, il n'a pas si makasi. Donc il dirigeant makasi di wanaï. Père son âme, père Sazali, en tout cas ça n'a pas si makasi. Et puis tombé dans le temps où il y a Covid. Ouais. Mais tu vas tu bimé kaka to sel ba démarche tina nenge to kundaye. So mon. Boye botega cercle me lu ngamutu bo mon ati mon ga cercle pamba. Do bolu ya mutu kata cercle. Donc il dirigeant makasi. Donc c'est un vieux to sagi na ipina to ke bon Chic Choc Loyenge sur ensemble. Après tu au Kabwana. Ouais. On va ça nouvelle Loyenge. Ah bah on va ça la nouvelle Loyenge. OK. Biso tika na Chic Choc Loyenge, ngala gi étant que chef il y a mouvement. C'est un vieux ngadio si pauvre n'était pas mon cellule, il peut rendre hommage na ye. Shogun nanga. OK. Tu sais quoi 4 mibali kaka. Après moi c'est qui mais revala vala. Ouais, mais revala vala. Tu bani score recrutement, tu ozwa Emily, tu ozwa pauvre Maggie peut rendre hommage na ye. Tu ozwa Mado, tu ozwa Ebunjalo Kenge. Ouais. Allez, tu bani sur makambo. Mamamba le sombo pour yakenda à côté una. Akena na nouvelle Loyenge. Ouais. Après via Ibiye, azo c'est ce qu'on a na Chic Choc Loyenge. OK. Nicole Kitoka Sagi Kotoyo. Allez, Akiguna. Et voilà Ikuna, et voilà Ikoto. Donc c'est tout ça moi échange kaka. D'accord. Voilà. Après tu banu ko ba boulot tina ne marmbe yaki siko. Donc ba on va pour yaki bena et comme qui moteur saranati. Rivalité na bino nezaka vraiment réel. Zaka bena solo. Avec ma bemakasi. Obezaki bilo mo banda oyoka na bino. Non, oui qu'on a wapi. Ah ouais. Oui qu'on a té. Biso yaki bena do ko yoka na nani. Mangwa wa na groupe ne côté una biso beto côté una ngadela boyo kana bangondeni. Guerre ya ko santu ko bena guerre. Ouais, ngindie wenge. Oh. Oui, maison mère na BCBG. Na BCBG ko. Ouais. Biso na to ma kamona bu wenge ba ngina mobimba. Ouais. Après wenge ko kabwana. Ah donc wenge kabwana sima ya Chic Choc Loyenge. Voilà. OK. Voilà. Après to na voyage mo to ngaki Mwanda. Chic Choc Loyenge na Mwanda, après biso to ngala na chambre na ngai na pauvre Al Pacino na rendre peu hommage na ye. Na maître Daniel Kandoli pe akenda, persona mususu. Aye sanga yo la di bondinga mais la liti. To na spectacle na soir, fona la na moyo kendo wapi. Oh no ebite ke wenge panzani. Oh, wenge panzani. Na tuni ba mo wera za wapi. Wabi na comprendre phénomène on était là. Ouais. Naka wera za. Oh wera tikena na tata na fere ba de tout ba ke pa JB. Ah. Wabi na chemu tuna sebo. Souvent na ebite ni langa. Ouais. Même si on tanga. Oh lela. Na lela on dit me voix. Et que na père nanga. Na chemu tuna sebo lela bi. Ah. Na bi wera tikali moko. Na Adolphe. Na fere. Yo monaka ke ba ça le logo te sim. Donc la bi de comme e ko tanga pena ba moko. Wera tikali moko. Adolphe. Na fere. Ah. Na fani ni na basuti. Pauvre Pacino bimina. Maître to ngene pe maître Daniel il pas bimina. Na tika kanga moko ma monsieur tanga kaka. C'est comme mawani zaki dia quoi. Na yibite. Kwa yore mawa makasi bon. Na yibite. OK. No olali bala monsieur kaka. MS lamuka. Obi ni obi ko suti la pour. Suti ouais. Oh, na bi mo wera zabi. O wera atikali yemoko na Adolphe. Na fere. Ouais. Ah. Obi na vandi ma wana timtu na sibo ma monsieur lo tanga ngai. Ne ba te pourquoi na isalanga bon. Ne ba te. OK, donc mais Chic Choc Loyenge après bo évoluer Oui, tu évoluer. Tu as un contrat poto. Oui. En 1995. Ouais. 18 personnes. Surtout il fallait to ya. Bon. Place makambo ya gindo ngwana. Place maram tout banda ngwana. Et banda so ngwana. Ouais. Ba bon, to bono kababi logo. Viens pas voir na article biso to kababi logo. Ayebi ke bino boyi penda ke contrat to 18 personnes. 18 personnes bo mon pe visa ni Suède ngwana. Na passeport na yo. MS ta passeport ngwana. Ah, visa Matana kati. Eza kati. OK. Ozongisi. Tala yo time na. Ozongisi bino nazo kende. Remonter ka biloko palin. Côté ka douter. Okaba. Ozo ka biloko balé ko mera zaga. Ozo pesa ka bilamba ba basket ba nibo pesa. Soko na pesi na dudu lokasa. Pire petit nanga. Yena ba no yena lexe mo biloko mo mingi ya po
On a ébinomté. La personne m'a bleu, mais si on a autant voyage, on a clarté. Oh. Malgré visa au monde, mais au moins on a clarté. D'accord. J'ai loué ni tracteur. Carnaval, ce qu'on a dans le quartier. Bah, ok, Mikiliti. Pa, bitchingo bila. Tant que on a bitch, ce qu'on a ce qu'il y a vendu et qui va me voyager. Bah, Guimé Revala. Shogun. Vient Gadios. Docteur, na directeur de la production, docteur Papi Moussoui. Na maman Balé Sombo. D'accord. Na producteur, na 6. Bah, Vanessa Mouba, na Boba, Beta Massoba Seka. Bien sûr, bino le reste wana. Biso beto vana biso biso to biso tu wana. Vana biso na kwa nga. Nga so na ziki tagana na mpanzi na vana zui na era na pe boki. Na suka vera boki mo na zo mena nga. Na telemi. Suko excuse. Vie mo basa na DGM. Aki di ko etage otala nga kaka. Na so na boki miso écouter na avion. Mo na longo na. Le vieux otala boki. Viens tenga ti ata ba 5 fois. To kuta na sumi. To tenga na zui to kuta ni long. Oh, via kiti. Oh, il y a un an. Ah, oh, violi comme une bande. Ayo quand on a savé côté ni vraiment. Oh, mon la poto une comme. Je le vois il y a un an. Abi yo comme on a non comme on a faille. Faille. Yo. Benio son panzi. Abi c'est pas pour moi de no boîte tali papa tali gabo 6 personnes ka. Oh yo okay tenga ah. Ni no. Vie. Ngana kenete. Ngam na mona visa passeport na visa makamtu na kati. Na moni na kenete abi odiete. Ah, vie. So yo zan comme na yipsanga ina petit na yo la salioni abi ngaite moni ba to na mesa wana ba ngoni ba kolo makam ba doke ba mwana na utala jongo na tele jongo ti abi na so ba sola ngala tsunga na biro siko réaction no na minchu ntango yo ki bongo tango ki mamono zuka ver na kinongo na déposer na libanga moko na beach na bengi master mo boya ki drummer ping pong ne bien non oyebi ke toke epi odote maçon dit le pas problème bon ni kindogi boye wa kindogi ma mo yo tika ata ngabi oh na so expliquer to keneti bon ou bien ndoki point non aux andoki yeba kina faire tu na fierté ah oui déjà au mikili ouais azuka verbu akitisi abengi pauvre al patino alpa ya non moni mutu na là so ko choisa explique ma belle ni ma mo ba moto ma bébé lebele bon o biso to de mikité alpa nini oh jali yo bito ke mikiti yo nani ngabi oh ngana ba ganga venga ja ngadi so ba na message ba so yoka OK ba so yoka jonga bito na deuxième la biro na kenda ke fana na explique kalpa monde na zaboy na moni liste moni ki mesa wana ba to ke poto bangwana yo nga ye ndeto vani biso zona to ke été. Mais comment vient Gadio Sogi Bayeba qui déjà avant pour Anine Basolé na binote tamboura botika na bino ba même binoti na kata beach biso fala lo baso geno ba billet exacté voilà bolu ka ba billet era billet $400. OK so beti mutu na batu na pas ba ko $400 sumi bio ke poto d'accord il y a le bipete avainaye donc il ezanga bino ezaki ba billet oh là là nga bon nga ya pour moi ko été na kena baoba moni zeta baoba na kizi na bino kuna so si boya kuna bino yoso na kena zeta bona ke vana ala bana sima kuna so ka finga le so ka donc al bibise ba bêtise belé ba fana bon ba te telemi quoi liste jonga kiti na liste abi ko ngai abi OK ngabi na kei abi OK ngabi abi ne tu ati apesa bien OK bina mama so na kete non OK mbete ba yi bina bu ali abali tanga liste 6 personnes qu'on a vu na ba côté na vie na bateau baba et nani baki ko siko réaction o ya bino tombo tigala ki bato to batigala ki wana ba alpatino ba bino et tout ezaki ndene ba ye ko tanga beach na baoba na vande ki ngati abi a oza raison abi yo benga ndoki ti d'accord masa yo benga ndoki pour expliquer bien mon mabe siko wa bang baketi viens de na vie magizar doyen abi non to ko mana chebi so to vanda bar mo Milano bar to koti na bar to vandi yibaka pauvre battu na melaka bokiti amelaka vitalo amela 2 d'opel jour wana ngama beta 3 d'opel et donc j'avais la bouffe fofuni buto wana ka siko tango excusez-moi tango bazo kende vienga dio salo yebse bino liloba moko te ala kabino aloba kara yingi dumwe biso koti na bato akei la la siko bomeli siko yo ufanya bakiti bo bakita barti vandi ponge ibino ba ulali
soso banzembo beta kiki soso banzembo wa vie ya pauvre emenia na mingani yi ngabi est-ce nzembo ça na avion tout ça pena mukina Nathalie na mukina ngamo maleme to contexte na ta est-ce que zenga bande ko comprendre mais biso ba tu vas kona suko ba tu mu na ta ba tu su mu ndibo ba tu poto ba ta mu ndibo bonne oh na tu to ça autant na milano tina barumbu oh na veni ali pa ka wala ali ba tu to ga to lali na bar na milano bar oh là là donc je me rappelle que no botikali après ba venga Dios ba kei ba komi après groupe etikala ndeni na sima groupe etikala panzanit attends ba kei groupe panzani OK pauvre ba tu no ba ke nouvelle écrite ouais tosha fulakanda basis nouvelle écrite Auguste Lianza solise zaiko tilo za zaiko maswa sente akende ne Italie ipa sa ba ngamle bu akende Italie akenda Italie nani sus Drumer avec pas me fait madilo mais suko abeta pe pas madilo maswa bena ngo zamutia mabebo ping pong tu vois vanda après ngabiti ngala vanda bo tinga na artiste funa réunir suba massa on ko réunir ba massa ndam papa sanga comme Olivier sus oh jana monter mouvement faut télémela ya kata makamwa ba répétition oh ga mais toujours répéter na siège ya ngadia de ya Chicholenge suko banda batir na kata poani ngabiti to continuer maramo pauvre entre avant qu'il y ait une nouvelle écrite abeta ba kermesse ba ngapena so tozo yati tozo ya tozo jouaka moi ba sketch amikem moi mkezo kota d'accord après bango ba ikozonga mbalo sumbaye baina na Shogun via tika na Poto mais va patikani na Londres est-ce que tu veux patikani na Londres tomelo solo ka ko bon ba trafo muke ti aye to zongi makambo aye kutanga bena masolo ali ba po baye ti to koba OK ti bokoba donc wana zaki poto sala moi parcours muke na makambo na bino tombaki na Kinshasa na mouvement ya Chic Choc Loyenge donc on va pas traîner là-dessus toto le Velasco Johnny Fire Johnny Fire na kati ya Mikili ya Poto depuis Johnny Fire au komi na Mikili ya Poto qu'est-ce que tu as déjà fait na salibele et la piste na de communiquer na ba na Nzambe le 14 juillet oyo na église centre de réveil et pas papa Walesa le prophète Walesa le 14 juillet on a 4 stades de martyrs veillée de prière donc c'est kafu Jésus-Christ est notre bannier de victoire to zangate ba na Nzambe le 14 juillet oyo to zangate alati manteau manteau oili apeseke Élysée yongwana papa wale salade voilà donc tous angate venant veiller donc sécurité ça qui toko donc so yemo bina ndako lamuki o lati o binibo que les prières veille de prière wana le 14 juillet o yebaka qui n'a pas mort mon wazati ouais ko ya ba bongo na mutema kam kolongo d'accord po yo bino na kesambela Nzambe yo kelo kesambela ko kumisa ko mona jamais ba okinape yo bo yandi avant église so sambela yaka et poni mutute kuna au bima au catholique au musulman yaka le 14 juillet na salle des martyrs oya koyoka kobika d'accord voilà baya po babika mais Johnny Fire depuis ayena Poto nini esi asala na sala bloqué belé ngata on na Poto na 2009 na bane ko tourner da ba filmer OK ba filmer so te kama pe na ba DVD après ba 2011 2012 ndé tamba ba ya ba combattre bimi to stopper marmios tiko ça ba filmer tiko jouer ba pour te jouer ba les biso les sem to biso to kangangwa biso yaki apo to yaki météo to yaki pauvre chaba muteba na ngai tout ça LC la Saint-Denis tout ça LC total évolution ya ba théâtre nigérien ba film nigérien bande ko na so Nigeria bande ko bana Kinshasa peut-être ba ko ça la performance ma casté puisque na kini amsu il y a manque de matériel bazoko kate mais bino bona Mikili ya Poto vous avez presque tout vous avez matériel à solo vous avez ba makambo oyo ba tout au boko développer théâtre na biso cinéma na biso kende liboso mais apparemment depuis aux awana tisikoyo tozomo na performance moko ya makasta on a tout ni aux questions na tunaki depuis que tu es ici en Europe qu'est-ce que tu as déjà fait
olobi bosala ba LC et tout mais MS. bosala par exemple le cinéma. Ouais. Pour ça cinéma prompté. Voilà. Mais ça faut ma coquer ça là. D'accord. Mais vous êtes en Europe, vous avez presque. Tout en Europe, oui, Europe, oui, il y a un salaire Europe. Oui. Faut vous t'en en Europe, vous en Europe tout boité. Faut vous t'en en OK. Il y a ce que vous foutu salaire, vous avez comme on on a aussi le film. Alors fait on a on. Alors je le banat. Faut un bon producteur mon on est bien, tu pas qu'un angé, ni bon ça va filmer on a. Mais ba Nigeria ne ba sala bloc wana. Et gouverneur ko tamba kama moi. Zo mon. Ba ça na cité mon ba gouvernement ça là bango. Que tu retournes awa. Mitu kezali ya bien pour ba mo kutu ba mo taba mitu ka danger kuna. Mitu kezali bien, ma soit bien. Moni. Mais biso. Mais bino peut-être bo excitera ba producteur te. Nandé to excité bon. Producteur. Bazana bali baba c'était son bali to excité bon. Non, bo excité bon on a œuvre. Bino nde boza. Bah tout ça là. Bien Gianni, s'il vous plaît. Bino nde boza na boza ba acteur. Ya minene, bo banda théâtre depuis. Vous avez des talents. C'est que talent na bino na kati ya poto boza na ba matériel. Ah na kati ya poto matériel li. Eza ko senga initiative pour bosala. Na zotala biso talaka. Total apparemment skate mo bosala souvent na 2 minutes. Voisin. Na qualité ya yo Gianni Faya. Nde toyebeli Gianni na kombo oza nango. Na niveau na yo biloko wano bosala bon excusez-moi na benga biloko basket bosala kana mais na niveau na hauteur. Ils ont niveau entendez. Ils ont gag. Oui, eza gag mais la façon dont bosala la gag wana un Gianni Faya tout le monde quand il voit bana mikio ba mimi lelo batala Gianni. Ba yebi Gianni. Maintenant Gianni biso tolo ba sur le plan organisationnel. Ça doit être bien organisé, ça doit être bien structuré. Mais il y a une autre chose. L'autre bon moi. Il y a un producteur moi bien abîmé. Pourquoi les agaba bokas na biso moko? D'accord. Vous avez il y a ba bokas na biso moko. Mais sur un producteur abîmé, a tché mitu ranger, a tché ba place à bien retourner. Retourner kitoko. Et puis na poto awa foi ba bien mututu à son occupation na ye. Bamso tourner ensemble. Bamso samedi on ba salaga. Donc au bengende. Vous comprenez? Mais ça va bloquer so ya non ndina zaboy na okena bula mundelete na osaka bulo na oyo na ozo salaire non futa benda ko calme au mona msereza kitoko même so ya like non outi kayu oza kolemba faut les gars sur place à tournage vous comprenez oza bana ba force militaire au travail ba ni noir pour ça dia kolemba outi pa musala mundele mais so za bena non na sala ka théâtre boy on ba takini ba différent na biso parce que on va sala ka théâtre mais biso so ya ni outi kayu ye on peut mon peu les gars y a tout c'est là au yesu bani sous tournage et là ni ezangaka bino pe bozalaka concentré juste na musala na bino ya théâtre ndenge bato akini balalaka mais awa oza concentré na ndeni nani fodi ndako bato futa ndeni mundeni mais bato akini pe bafuta bandako te bon ndako akini za $1000 yo futa ndako $100 na poto eh MS. Mais non, tu ne fous pas $100 mais non, même si au foot, même si on a un il y a un zone. Les gens d'abord ils vendent 1200. Oui. 800, 900, ouais. 945. Moi je te foot à banda quoi, va plus la pèse. Il y a banda quoi. Donc bozana initiative te jusque là mais au cas où zote bande ko na au bazalia au 5-6 bango bon me camper ko banda na projet moko bo puisque boyebi bo faut bozana ba support bozana ba maquette au bo kende bo proposer pas ba producteur pour ba producteur ba il y a mindele to ya batu mwindo pour ba batu mwindo so yebi biso so projet énorme il y a mindele mais pour moi toi produire il faut il y a mindele yo na biso so mo ni ba produire mindele so ko nga produire bino il faut pesa o pesa ni o pesa matako. Non, les Arabes. Ah ouais, oui, bah tiens. Non, je sais pas. Tout le monde a wana. Derrière, bah, oui. Donc, les Alsou est dépendant de l'art, na musala na. Jamais. Sur un ennemi, au petit. Gianni Faya, toujours pour ça, malembe. Là, j'ai sali Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Hein? Toza yemoronan kosi na Yuda. David Munbele, autrement dit. On a tambola 58 pays na makolo. Eh bien. Mais mon belo. Attends bla Makonda, tambola Makonda. David Mundele. Incroyable, David Mundele, mon confrère, je te salue place Ali. Na Pessi Evan Tumba na Anvers, Mbote. Donc il y a sira Rona au Solana et pour atala na production. Evan Tumba, Linda Pini, Evan Tumba. Ouais, Evan Tumba. Donc sans oublier Limba Kamo, les représentants, on a toujours poussé lentement, sirement, dans l'émission Nabiso. Na théâtre, bozo koufa trop, phénomène poison et continue à théâtre mingi. Pour l'année.
bon ezaka théâtre te eza batebeli bate so bakufa na bango batebeli bakufa na bango yo kasi même na ministère bato okufa pe na poison te mais théâtre leki na musique toke bata musique bakufa boete bino na théâtre boti okufa trop trop mikolo nde namoni kutu calmant un peu mais boti okufa vraiment trop eza ba maladie ka misu ba maladie yaka poison bezali mais maladie misu bakufa na maladie. Mais pourquoi na entourage na bino na théâtre ba poison za mingi bon on est na tango na bango biso de côté on a habité nini ba comme peste que ba poison kuna mais za milliers nao kasi on habité na côté on a habité kuna so ndeni ba comme ça bilo kwana ozomona mais on a habité poison zali so na bezati wana lukuta poison benezali qui se peut zali soki na bi Janify atangelanga des acteurs actuellement au monique baza penda au sommet na des actrices okotangelanga na enanani basé belé na bi de oponaka oh non au classe mutali boso mutali mbale koto pa ba basi au classe mutali boso na mutali mbale basé belé mais na ko tchana minute na ko tchana vue de loin na che esobe vue de loin na esobe wan kota ba mbale kota ba na basi bon kota ba na basi na basé belé mais o bazolo ba matro ezaka belfina na sila voilà belvina sila baleki na wana belvina sila bazoyokana te mbutu entre bango mbale conseil nini auto nini bango bawelaka ati lelo wana ebi bango mbale parce que babengisaki bango epa ya pasteur de la foi oui sila yaki te belvi azalaki ok belvi azalaki bon sila yaki te bon nayebi te pourquoi yaki te donc likamba welaka eza likamba bango mibale fo baloba bango bien nga na koto bango bakuna donc nakoyeba te bawelaka nini bawelaki mobali to bawelaki nini bango mibale fo bayeba bango bawelaka nga nayebi te pour le quoi déjà passé de la fois bengisaki bango baya mais sila ye te belfi ayaki donc bayebi likamba bawelaka donc mosusu na omona ye te ntango mosusu ok voilà so baleki na o ya mibali ozalaka na bango souvent Igor 2 minutes na Anse Luzolo bango mbale mpe baka na polémique na siro wana oyebi puisque baba petit na oui nayebi bawelaka nini boyelo bawela ezanga mpe mutu na mokolo ezanga mpe mutu na mokolo do ezaka oyo alinga abamonaki ngai oyo mpe alingi bamonaki ngai eloko maluelaka malungu ezanga nango te ezanga nango te opesa 11 conseil nini ye na 2 minutes belle vie mpe na sila opesa bango conseil nini anse na 2 minutes esango boyokana boza bana famille boza bamaster banda alelo te banda kini boyokana bakanda pampamba ezanga ntina moko te belle vie na sila moto amutana na compagnie na ye azo comprendre sila aza na compagnie na ye belle vie aza na compagnie na ye donc soki eza ke bato mpe basalaka bajoueur mpe na bagroupe wana mpe bango mpe bapesa bango baconseil basalaka te ngai na jouaka pa stila nakoya pa belvi te to ngai na jouaka pa belvi nakoya pa stila te non biso nde tosala eyaki baprete so aye akozwa nga akozwa stila akozwa belvi akozwa christian peti akozwa po ozo comprendre akozwa pauvre dadi donc tozosangana donc nakomprendre te koma mama ya moto amena ka na ye moto amena ka na ye ça bien te fo bolingana boyokana ozomona même na mona evesele masasa alobaki albi mais sila ye te belvi aye mais sila azoya te esala bien te sila soki baoyebi ke non oza na problème na belvi aza ndeko na yo aleki na yo sola na ye ke non petite sœur tala boye ye mpe so belvi na problème nanga bi sila aza sœur nanga grande sœur tala boye bobongisi maka bofani kimia oli bopotenaka bobundanaka bongo bosonasona boye esala bien te ezosala bien te donc wana eza conseil ya Janify voilà na monde na bino pe ki théâtre ki PD na ki lesbienne ça ne va pas na kati bon na yo ka pe ka bongo mais ngana na kanga lesbienne te na kanga pe PD te to tanga ba kombo ou pas ngana ebi na yo kaka mais na mona na te mais tant moto za PD tu vas remarquer que moto za PD oyebi yo yebi ne nani pardon mais ce moment yo tanga di bakala boko ngana lo intel mais yo moto za dedans na yo kaka mais oyebi quand même ngabi ngana yo kaka bon yo kaka nani par exemple te ngana ibina kata bina yo kaka ndi baloba ngana ibina ngati mais oyo kaka neti nani quoi conseil à faire wala tala na moni na miel de sozo lela na ko mais miel de son chanter la likolo faire azo yema miel de sozo lela nini alele nini na ibita na bu ko la tunaye mais peut-être on la bol kamnini po aleli grave mais oleli nini
Gianni Fire. Nagi na salon de coiffure pa ya Masidi. te Mama Siska. Mama Siska. Na Corbeil-Essonnes. Okay. Où il y a na droite c'est mairie, à gauche marché ça na na 4-4. Salon Siska, maison de la foi. Salon de la foi, de la grâce pardon, de la foi. Salon de la grâce chez Mama Siska. Bonheur ngaka bonheur kwa yubo. Mais Mama Siska il faut ya to solisa Mama Siska. Ya Pour les publicités à kafu publicité mo ya kitoko. Gianni Fire tozo poussa na malembe. Concert ya faire auto ekobeta na martyr otala kiango. Natalaki. Ba prestation na au mona kiango le gande. Non, ça veut simba kia. Abeta kitoko, ayemi kitoko, donc stade yaki bien. C'est-à-dire bien. So ton to ça la comparaison ya concert ya faire na concert ya Fally Ipupa. Bon, Fally pas ça y plein, mais il y a fait les kaki. Ah, oui. Gianni Fire. Nazo so mama solo. Ngana muta faire temta ngana muta madilo. Ngana muta madilo muta faire temta Fally te. Muta miel de santé. Muta hérité na muta madilo, ya vu madilo personnel. Donc des ans concert ya faire na Fally. Ya faire tonde ko le ka Fally. Oh bata Fally ba benga ngo doni. Ba bina sima, kota podium bat ba la gite. Mais il fallait tonda tina sima. Bon podium, bo cha podium na sima. Yo ta musique na sima, to batela na liboso. Mais bata Fally ba gite na sima. Ah bon? Oui. Mais bita. Ngana ba ya faire na mona gibele. Voilà ya bango ba chena tina sima. Na ibina ba sima te. Ngana ngaka ne liboso. Vous comprenez? Gianni Fire. Berlin Bao, on appelle ça moto non Berlin Bao. Non, incroyable. Ouais. Incroyable. Carole na Limoges. Ouais. Et puis petite sœur Jimmy Chima rapport de la chapelle. Ouais, donc ouais. toujours évolué na biso. Donc concert ya faire na Fally. Au lobby que ya faire ndé et tonda ki koleka Fally. Ouais. Fally pas toni saki. Mais affaire ce que les gars. Aux assure na maloba non. Oh ngana monaki. D'accord. Oh yo monaki siko na terme ya musique. Il y a spectacle. Nani a saki spectacle koleka. Ferry. Ah bon? Ferry ouais. Ba mise ba mona na ba zo mona na pe mona ilus. Ya ilus rubina. Mais il a fallu pesa qui pareil. Ba mise ba za ko ba no mona na banda ko bina. Ba mise ba zo mona ba mise ba yi ndeta a bomba yi bango vraiment quoi. O bomba ba onde. Mulili tikota ba mise mulili. Non. O ta o luga libolo ya ni libolo nga mona na te. Betu mo su pecho nani. Nani? Petit mot mission wa so na boy petit mot boy petit on communique mingai il passe au monde na terre na podium mais au monde qui ya faire ba so monde na miska nani miska pas héritier pas héritier pas mission ba so monde na il mo ya bete musique bien voilà donc on est à dire il y a ndeko na biso Gianni Fire na zo bona zo mona ona mona ki mais il a fallu au monate na mona fallu te na bi ba mission na ba ki mo lili d'accord ba mission yemo ta ki bo so mona na. Okay. Mais ba misi avec molili. Ozo ya faire ba ngonyo sozo mona. OK. Il hérité be ngonyo sozo mona. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Concert il y a Félix Oazé quoi, eza na mois d'août na stade des Martyrs, mais salami qui avant concert ba musicien est déjà ba longwe avant concert. Intention eza nini déjà ne yo mon est-ce que concert wana ne ba musicien ba mi longo les li avant. Est-ce que exana na récite ou pas d'après yo? Bon, après ngai na sebel de ngevé à longoli ba mission avant. OK. Ni ga longoli je sak tipoy, ni ga longoli set and play. Est-ce que motif nano bango ba longo le lo ba oyebi? Ba lobi silikoti. Viens la semaine ba car, ya semaine ba silikoti. Donc là ben kimisi bango ben silikoti. Ngala oh, mais silikoti ya ni na semaine ba silikoti contact et puis contact ba minute. Il faut mettre 40 et qu'on veut 40. Si on dit 15, on met 15. Non, malembe. Ouais. Moi, je n'ai pas compris. Bato balanda ko ba la biso, ba linga ba comprendre. Ba musicien o ba ki pa ya ndeko na biso waze quoi, ba longwe. Ba longwe oui. Ba longwe pourquoi? Ba biem ta longwe bango yemoko. Yema longwe bango. A longwe bango pour ani. Pour ba tonga ki héritier ya someli ba danser ba voiture. Voilà. Nani fera wito ba mission na États-Unis. Fabrice wito ba mission na États-Unis. Nani pomba ni sasa na ba mission na France wa. Et puis, nous avons mis des sons où nous missionné dans l'Afrique du Sud. Mais Bango, Babi Maté. Ok. À ce moment, on peut carte. On a fait ma carte. Bon, ma tête, c'est bien play. J'ai sac, just number, Bozo Bakar. Et non, ça va bien. Mais il y a son nom, c'est du côté. Si tu as ça, on le
Sidi Koti obeti Sidi Koti o yemba to obeta Sidi Koti mais ça que ça sport pour yemba il faut ça rappeler sport un peu de sport bamba lingi bongo te bamba lingi bongo obeti concert foot bango bongo bien o concert ça 10 000 francs répétition sur le concert beni ça paye 10 000 francs na oh bongo so ezandini yamba longo na bango te siko bamba combat ba ça sur groupe na bango ya mouvement ba to tonga siko vie ok allez siko yo gaba na zakina kacho na jonga tinfie kala ni ba enregistre quand oui à lancer les vieux via ah bango ba tonga fo ba longo alongo le bango via ko za pena patience te ayo ba fia sagere fallait au moni ne ba igwana suka ne ba konda fallait que on a Tchad on a Tchad pour nini Tchad groupe ba balia ka biloko ka kaka ok ezala o ndunda ba kausaka o manga ba kausaka o nini viande ba kausaka o poulet tout ba kausaka ngo donc bolia biloko soupe te bolia rien ba tout temps on a liboko ba tout après ba lambi ba juste ni masangu ba tsoko masangu bien ba passer sur masangu masangu ba tsoko te gua masangu za souté ba tsongo loka poto ba tsonga na sani boy al ba su biloko ba dongo ba lamba ya ukauka ba boki ka soupe on peut mena bolia on na maboko boy beaucoup un mois beaucoup de yo za suboité na Tchad so ba mise ba na so ba kene amembo kana Tchad au lieu de Sidi Koti azubo na Tchad bon un mois na Tchad ya préparation c'est objectif à vie tant après bon Sidi Koti za pour bakonda pour na podium ba beta ba kia ikole ba no sauter na ba vous comprenez c'est de la ngana mama prier ya ko so te ba no mo ina kufa ya ba kimiti ba so lo ba sai ba contribuer vieux ba beta peka les mêmes date na municipal bango pe na le même na out ba beta pe na municipal oui na ntsangu kuna de comme toche oye ba beta na ntsangu na bango na dongi bazo sa publicité makasi ba sa lifinze mo Sidi Koti ouais na oye kombo danger toujours pousse en lentement serment na fin ya émission na biso salutations spéciales à toi Sarko Mikiliste Mila Mikiliste Gilde Ambende Gesso Demidie. Ah ouais. Ambende Gesso. Ah, Ambende Gesso. Demidie na biso. Ah ouais, Demidie na soka na soka trop. Wana so la ga solo lio. Ambende Gesso Demidie. DG Philippe Banzouzi. Donc on est ensemble avec toi Linda Pindi Evan Tumbana Anverse Slim Bosoja derrière la cam. Donc comment la personne suka Janifaya. Merci na masolo oyo omemeli batu tout o baotala eux. Batu nyonso bazolanda o inquiétude batu ezali bazana posa développement ya théâtre congolaise et comme ndenge moko na ba Nigérien puisque ba Nigérien dans total ba réalisation na bango total ba film ba exploit oyo ba Nigérien ba osala ozomona bina c'est au top c'est au sommet mais apparemment biso na Congo tozo koka ko bimsaka eloko wana te. Qu'est-ce qui nous manque? Ba moyen so ba ti ba moyen o mona bactéries baza ko santé na Congo wana ya makasi ya danger tout ça on a pas tout dans la balakini do to zali OK nous on ba so ba ti ba moyen to ça musala na ninga je fati to ça musala bien besi petit na misi leader Miss na Congo na Kinshasa on a ba salama trop et puis nous souhaiter 18e anniversaire il y a moi en Andy Faye professeur Mbote à Koksegi 18 ans ouais. Donc petit frère il y a Lasconi Faye, petit frère il y a grand frère il y a Andy, il y a Dylan Faye, grand frère il y a Jean-Daniel Faye à Koksegi 18 ans. OK. Donc salam là-bas en Angana Victoriane Tresia et puis non aussi cité Narcisse non sali non aussi cité ah d'accord ngana tuna yo juste lobak olobi ba moyen de ozanga bino ouais. Pona bo réaliser ba film le ba nigérien ouais. Il vous manque des moyens mais non qui doit mettre ces moyens là bon Nigérien bon gouvernement côté makambo gouvernement biso gouvernement côté makambo la biso oui au mona musato sala lancer ce message moko na gouvernement congolais oui nazo lancer na président de la République directement oui pour les comme pas na ye que sont pas ministre de la culture et art OK basala bien pour na ba comédien bacha pakanje pour na ba film tout ça ba film quoi ba Nigeria ba osala pour bango gouvernement o ikota makambo biso be gouvernement so kota makambo la biso ya ba comédien to comme ça ba film et so tekama so bo teka film mo ata 500 francs congolais na film moko na banda ku tout ko somba ba bi muta piraté OK tout le ndako ko somba ngo to za ba mandiate OK to za ba mandiate to ba bato solo so le gouvernement c'est marmoine et sabi so bien makasi surtout na chef de l'état Fati Beton
Donc, vous avez un gouvernement congolais et que vous Voilà. avez moyen, ba pankage de façon que binobo réaliser ba film. Donc, vous avez une capacité, vous avez vraiment prêt pour réaliser ba film. Mais il vous manque des moyens. Voilà. Et vous avez un gouvernement congolais, ba ça sabino, ba bino ba pankage pour réaliser ba film. Pour ça, quand même, Odina nam taosala, tam sur si là, tam sur belle-fille. Baza batu. Mais ce gouvernement côté makambo. Donc il bosso makasi. D'accord. Voilà. Et Janifa ya ba projet no a na poto ezani. Bon, ba projet ba bango boité na kota na projet na boto tandi ba mutation. So na beti projet na apo yo kyanga kena ngote. Tabule na biso rochero. Apo iba makamo. C'est nous qui leur iba makamo. D'accord. Ba beta projet ngamo na mutema. Na so préparer pour 2025 dans la stade des martyrs. Ah oui, c'est un bosani. Au beta stade non en 2025. 2025. Mais en ça avant yo en ça beta en 2024. Tinga na apprécié. Nga déjà né na boye ngona na ngemba na telga ne faire saleli e bangi singa pena mwandam pour niveau faire kei nango na bité na pemana na sorana na staff ba mettre le noir ba mettre tango ba mettre dans garçon nani mettre nani chura moma a poids léger na zo duka eto kuta na to sola bima il y a concert dans 2025. 2025, la stade des martyrs. Maître Maurice. Maître Maurice. Ouais. Donc, Maître Ango. Donc, beaucoup de makambo photo sur l'angle bien, mais pour tout le bon côté. Mais, déjà, on a un producteur, le soleil déjà, des maquins au soleil bien. Petit maquinel malé quoi yebi. Le soleil déjà, mais il y a outé déjà, côté, friki kuna. Côté de balamba nsenge yakisi. Il y a des gens qui sont là. Tu sais qui sont là. Réseau qui c'est pour la martyr. Il faut lire. Et que martyr faut bon mabato vraiment. Tu es bon maté. Yo ça ne. Il y a pas trop bon. Batu ngana bon maté. Na mettre la musique. Parce que là des Sénégalais bazar déjà. On mettre le noir tango baye on a mettre tango. Ba on a stade wana. Ouais. Et puis tout ça musala. Tout bon maté. D'accord. Est-ce que faire abomité? Abomité. Vous assure. Je vous assure abomité. Et toi na TV na bobé na mama. Tu abomité. Tu sonne illustre. Abomité. Janifa ya to comme na biso na suka émission na biso. Message no asuka et puis ba salutation n'est pas banal. Message na asuka vraiment na zobeta c'était na bana nzambe pour le 14 juillet oyo le prophète de la nation prophète Kabundu Walesa Ariboya et Belén église dans la salle des martyrs. So il y a 20 pour commencer à 20h. Le faut que il y a 16h, 15h, 17h, 18h, 19h, 20h à matin au podium. On a manger la compagnie na manger toujours. Boya et Belé, Boba ba kinapete donc. Nzambe tant aussi nzambe na kei ko sambela yo. Nzambe ko cholo boko. Ba kinape ba ostimba binote. Bo o malobezo ta pa ngai ndi bino évangéliste Janify. Boya et Belé. Mikolo me rotanga donc semaine prochaine me ba ebeti. Mboko le sozalaka. Aux en États-Unis, il y a un drapeau États-Unis. Aux en Belgique, il y a un drapeau Belgique. Aux en Suisse, même drapeau Suisse. Alvaro Monza, la pêche au Mbote. Pasteur Wallace Alessio de. Voilà papa nangai. OK. Nga évangéliste. Elle évangéliste. Voilà papa nangai. Donc batutu basala, boya o nyoso ke na Afrique, na kin même drapeau mboko yo salaka. Ato za na Cameroun, aux en Sénégal, aux en Tchad, aux en Éthiopie. L'Afrique du Sud, boya na ba drapeau na bino, akubondi na ba drapeau na bino, bozonga na ngona bamboka bozali. Donc guide de Kabundu Walesa asa na bino besoin to kusala kuna de 14 juillet. O baza ba sutan o kelepete, o betika na YouTube. Kabundu Walesa o mona autant on a direct. Direct. D'accord. Voilà. Donc là c'était et puis mbote na Merlin Bao, na pesi mbote na petite sœur Nelly Gâteau. Autopère de grande sœur naïe, vraiment mes condoléances. Mes condoléances naïe. Nzambe appelle sa makas na famille, Tokosala toujours na Matanga. Et puis Nana Kabunji, Bambota Tro, Carole na Limoges, na Bossanité, Mama Siska, salon de la grâce chez Mama Siska, Tokokata Sukiwana, salon El Binto na Saint-Denis, El Binto, Sako, les Maliens, les grands coiffeurs Sako, les Maliens, et na Bossanité, Maman Nicole Malonga, Awatoza. La patrona awatoza talagani naza makasi na yo na ndima roto ozoteka ki mafuta ozopesa bena conseil o la lambongo te conseil le karibele la patrona apesa liboso adef sara te adef sara te teka rambongo teka ya le magasin na Château Rouge. Donc magasin na Château Rouge avenue Christine numéro 3 Maman Nicole Malonga awatoza azawana et motena Fabrice Mbala petit Fabrice Mbala Igor 2 minutes
Choulin, Maman Anaïs et Petit Gore. Janely Faye, Chancel Léa, Andy Faye, Jean-Daniel Faye, Victorien Faye, Tricet Faye et Yala Soni Faye, Rosette Faye, Josène. Ok, là, Ezaki Maloba ya Janify. Donc, on a une émission na biso est carré parfait. Et zo le kabongo na chaîne ya Solo la Vérité TV. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Solo la Vérité TV. Au Union, vous avez des événements, vous avez fête à mariage, fête à baptême, vous avez anniversaire, vous avez shooting photo. Contactez Biso na numéro O, ils ont affiché kuna pour tout ça le musalamoko ya qualité, musalamoko avec beaucoup de professionnalisme. Pour Solo la Vérité, ils ont chaîne Oyo et même bino professionnalisme. Na servino mo bomo na ba image, bozo mo na qualité ya chaîne auto zanango. Donc poto ko na suka na pesi mbote et pas ya Evon Tumba na Anverse Deo Bokole Bokolo Linda Pindi Evon Tumba Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Bongo na sima to na réalisation ya Slim Bosoja Memabiso na Lola Tokenda.